Lockdown to confinement et pesi ba problème belé na société na biso ba mabala ekufi batu misala esili loki batu ba kufi belé pesi vraiment pito palo na lockdown oyo yango le to kobeta lisolo makam moko ya ba lisolo oyo leki bongo na lockdown e pesi pasi awa en Afrique ngele en Afrique du Sud. Bande ko balandi mbote na bino bisika nyoso bozwami botola na magazine d'information général Otobengi Bongo Radio Lokole Masolo et les Karabongo la chaîne Radio Lokole TV. Ngai kompo ngai Fiston Pelende Tata Sedek journaliste investigateur ya Tongo. Mon ami personnel commandant Anderson de Djobour yo oyebi. Didier Djenga bokulaka autorité morale ya bamongo nyoso tu ya monde entier mbote sikozali lo sako. Matondo pe longoni ya ezonga na sponsor officiel ya Radio Lokole TV auto bengi bongo Yannick Kini ya Dragon des monnaies congolais mbonge belé mbote sikozali jo lo kumpe matondo. Et puis si passe le loba ndeko lisoli ya loto kobeta euti na Johannesburg. Na Yuvel City mikolo Yuvel mankambwe masole belé mikolo ga Yuvel. Muta pesi biso lisolo alobi totanga kombo na ete totanga pe kombo ba concerné te obo mesando boyebi soki muta bito totanga kombo na ete totanga kombo te kaka ndenge ba pesi biso lisolo to rappeler que to beta kama solo non pona ko nuire batu pona ko salir batu te mais pona ko aider ko zongisa batu na nzela to donner ça ba anti valeur pour sika ndeko oya koi yo okoya te lobi nango. Mama Filo Baibeti, Mbote Sikozali. Ya papa Weston Mouila. Merci. Obosala pour la Radio Lokole TV. Lisolo ezali nini lelo. Ezali na frère wana aza musicien chrétien. Musicien chrétien ayembaka na église moko ezalaka na Yuvel. Église ngo za peuple côté ba côté salon papa Zizi, ba côté on a église ba côté wana. Azalaki na fiancé na yepe, azaki musicienne, chanteuse d'église. Sikoyo, balingana ki faye ba komatina mariage, tellement bolinga koma ki makasi, moi si pa yemba l'église na bango kuna, mobali pa yemba l'église kotoyo, mobala convaincre moi si alongo l'église na bango, et si que zalaki, donc moi ça na ma l'église ozara, et ça na pactant ce que comment on a besoin quelque chose comme ça, église bango. Moi c'est grand moyembi. Mobali a bendi mwasi na église na bango koto yoki mwasi na mobali na komi koyemba siko na église moko orchestre église moko église oza kota salon papa Zizi tout comme église te polémique te babane ko ensemble il se fait que quand des alaka mwasi azalaki mona nda kwa koli pena awa doki ba anglais bela sana kutu ID ya mboka oda atangi pena awa mwana ndaku tellement bolingano que ne met très bien confiance elle a dit trop il se fait que ba koma ki pe ko vanda kutu ndaku moko ba parents moi c'est bien que non avant d'arana chancer na mais ba bon sima kamale malé pour na mariage et salam boyebika ba congolais ne pas la carte soko ling congolais ataka pression mabe pour na libala congolais pour na libala ko bomba yo libala ne mankampo a congolaise okokuta la congolaise pena boyedoki ayebi ko na mwasi no bana mais soko lingie we auto na yo obalanga mukoloni do ye muto ko bimisa mwasi na ndako bakodisa yo ezama pour na ba congolaise mais libala ne mankampo mwasi de libala to pesa ngo pito te pesa ndenge wana Western Mouila ya mama Filo Baibeti kenda kabongo te mwasi de libala congolaise na mabala bazan somo il se fait que ba fa anda kumoko ba save mbongo pona basa la mariage lockdown père até et yé confinement père até et yé si on a confirmé ne boyabika non ba retrancher qui ba to be na misala misuba misale sili misuba retrancher c'est comme mobali na yé azaki parmi oyo batikalaki ba retrancher ba musubi atikalaki mais à mon avis il y a danger groupe de bosso ba retrancher donc c'est que deuxième groupe ngala ko sana kat ayeko so na mwasi na ye maman il faut to ça mariage
kofuta ndako boye na moni ekole biso mikolo ebele pour la mariage et salama. Est-ce que possibilité zate moi zate yo ozonga na lupana bino comme ça ngala ba do cascader ngala zo cascader mois 2 mois 3 mois na confinement o ndenge ba tsuba ke le misala te misala sili na cascader mbongo wana so salaire to sangisa yango po to sala bongo mariage. Moi ça y bon ça peut m'embêter ça peut aider moi malamu pour me zate moi si azongi para bango sikoyo mobali tellement les musiciens chrétiens ayaba kina ba frère na ba sœur mususu église sœur moko pe boye alors fana yemoko a louer chambre abala futa mabongo ebele kana za ba oluka ndaku to oluka ndaku frère oluka ndaku ayokutala na sœur en église so ka o menga na chambre kuna ngamoko est-ce que moi ezate oyalo fato fana na ngai to sangisa to futa chambre niti o préparer mariage pour me zate pour reste ma personne o abengaki ndeko mbali wa basang musicien chrétien ba sangisa c'est dans la moi na donc tiki moi sina ko toyo ya gesa sa chambre na mwana mwasi mususu azana mwana na ndenga mabete ba frère église kaka pour na ko save sikoyo moi c'est atuni mbali garantie ne sala ke non sikoyo yo so tikali yo moko au save mbongo pour le mariage ndenga zali aseke mbongo na salaire il faut le grand compte nanga mobali pe la bolinga moi c'est na boita ai pour mes atteindre ya mbongo salaire tout a changer sikoyo compte le monde compte na ya te compte ya moi si mbongo salaire et bandi bolinga sikoyo pa ya moi si premier mois mbongo leki deuxième mois mbongo leki troisième mois mbongo leki la compte à moi si quatrième mois mbongo leki la compte à moi si sikoyo qu'est-ce qui s'est passé sikoyo mobile tellement abanda kiko bah comme moi distance dans moi si moi c'est pas moi distance dans moi si moi ça songi pas na bango ba ko kutela sous pena te mais ce qui m'a fait dis moi koki mbongo leki pas moi si mon bala ouais sur moi quelque chose peut foutre manda ko ça besoin mais grande partie pena et maintenant on tika la pas moi si ce que c'est fait que moi mon bala soko hier à ce moment moi c'est sous moi clarté on a après 4 mois déjà je vais mon salaire à moi moi c'est la clarté jour moko boye oluka moi si na sa imebe na bango akuti moi si a kitana mutimo boye mutonga dai kwa ndenge nigérian ba kwa ndenge quoi akota mutuka sodi akei balta ya tune nani wana c'est non za camarade na yo promettre bali patela na se atela na se à partir de mon type wala mbali pe et super beba mais azaka na maîtrise mbongo pe côté 5e mois. Si on a 6e mois donc confinement ma misala bali ko zonga manda mais ndenge ba promettre que ba ko retrancher ba tout na musala il se fait que siko on ba le pe ba ko retrancher siko na musala surtout ba retrancher na musala ba da bon 6 mois siko au moins processus en mariage est compté sous pena et ça pena sous souté. Qu'est-ce que vous avez fait? Avec ce que moi je maman yaka, wana musicien chrétien, musicien église wana. Avec moi je yaka, maman elle est wanga musala et sili. Alors, na mbongo tout ça na ya 6 mois oyo, surtout tout ça la mariage ndengo wana. To ça la difficulté à vivre. Yaka na mbongo wana comme ça tout ça la nini, tout ça la business, tout tournant rapidement, tout ça position qui to équilibré makambu et puis tout ça la processus ya mariage. Moi c'est bien non na sa mbongo te o sa mbongo te nini wapi mbongo o nga na pesa ki no wapi mbongo na salaire pendant 6 mois na soara mu kote mbongo na sa mbongo te de so mbongo na mbongo te musa ezati to vivre nini mbala mamu lo bana ndingwa o te mete ko na mbongo wa za mbongo libala siko nini ngo o etizana bakamsu na bi na yebi ke mbongo libala mais ko eza ka force majeure. Tout le monde va tourner mbongo wana pona tout le monde va faire le mariage après mais tout tourner mbongo wana quand les gens tout tourner mbongo na biso wana surtout si fond to comme stable la business et puis on va faire le mariage pas de problème moi ça c'est compliqué bon ça va nakoya lobby je comme pas la comme ça que le moi standard pour bango azate moi ça les relations ayebo ça est nazate si que comme moi étrange tout le monde famille on a bébé de mobali qui soit na maman ya moi site
Maman, tala boye kande ya bete bino ngai musala boye ko ba mbongo na mariage boye merci koyo et comme na niveau oyo na yebisi fiancé na que non mbongo to étudiant na business comme ça to tourner ngo ce que juste stabilité to ko ça mariage mais azo compliqué ngai. Maman bino makambo etelinga te za makambo bino boyo kana. Siko ebali mambilinga. Siko qu'est-ce qui s'est passé? Tango moi ça lukaka siko mobala lukaka moi sinon moi ça va bon na te mobala siko aussi téléphone a comme na moi na WhatsApp a moni siko yo na profil ya moi na ye photo ya mobali mususu mobali moko boye atali photo wana bien oh mais mobali oh na mona ka jour moko boye bana okitaye na se agena kotika ye alobi wana camarade na ye mais ate camarade na ye na profile à l'occasion nini abengi mosinaye allo boni eza ndangani ya bien mais comment ça mon attend na zaki biz en tout cas ça va na besto kuta na OK ça pour moi yakana ndako moi ça bengi sumo andi mobali yakana ndako so comme na ça immeuble benganga mobali pas hier rapide bon comme na ça immeuble abengi moi si na ça na si to moi ça kiti et donc liboso mba tunie mais oh tina profile na yo nani. Oh, là, c'est que camarade n'a camarade dans mon camarade na profile ndenge nini. Est-ce yo so tanga na profile na yo, wana musicien chrétien tout na ndengwana. O tanga na profile na yo déjà o te tika yo dinga ba promesse la promesse ate bon. O bengelinga nini. Abino ndela est-ce que yo ndenge ni mama mbongo. Mbongo ya 6 mois na il faut to sangisa ngo. To ça la business et puis ma mariage et quoi c'est pas pour ngana aller wa doki. Na offre de sika batu na cascade coup tu na son bongo wana tout ça la business pour nga musala seli to tourner et puis on verra ma mariage sima moi ça dasuki oh na yeba ikibiri ba kongala bo saka ndengo wana dende za na mbongo te mbongo tudo kina na ngote na asu mbongo te na sala makam susu na yeba ka no na gozongsa na mbongo te dende za na lingi na ngape su yote yodo za do ki usala mbongo te musala sito ko vivre ndanga nini mariage usala ndanga nini to fana ina wane kobo sikoyo musala mariage mo lingite olingo récupérer mbongo wana pesa ko na sala mbongo te mbongo peso ezate kende musicien chrétien de quoi na mona loka ke kolokat amana loka koloka mais mama mbongo ze ya yote mbongo ze ya ngambo ko ya salaire na ngai ibana ole kapa na yo na sala ke ona bolingo siko ngala senga mbongo na ngai olo bana ke mbongo za tene te mbongo za te denga to kabwani moi ça côté ya kangi porta ki atiki mbal de lesu et pesi pasi mobala benga ya moi ça kangi téléphone a bloqué na WhatsApp a bloqué na Facebook a bloqué na appel normal mobile suka bengi siko mama ya moi si a expliquer mama lobika no te wana mama etalinga te bosi ça bino na bino et pesi passe. Si vous avez pas zongit, azongina ba trouble na moto. Si vous avez pesi na passi anniversaire ya moi si na ye fiancé na ye wana yepe o yemba rappel l'église. O ya longola l'église na bango, a comme ça l'église na bango ba yemba l'église moko. Et ça le 14 février. Le 14 février tout le cas. Ah oui ça va. Et ça qui ça fait ya fiancé na nga moi si na nga ça va premier ate. Abenge na tongo so yambate asala ke ma surprise aba somla ke mo loko surprise pona anniversaire ya moi sinaye abenga téléphone le karate la moi ake ko luka ekuna atuna sécurité na gate sécurité abino amoniete abenga ndeko na ba no to moniete ba tongo yemoko a bloquer le karate avandi rien zo le karate muteme bongate ndeko musicien asongi na ependa kuna avandi amona kana ba 20h ba fungoli na WhatsApp ba fungoli na Facebook aibeti ba fungoli tanga aso fete ka téléphone na yauta ka téléphone a compte na Facebook amoni sikoyo moi sina entre parenthèses fiancé na ye a posto fille a posté siko ba photo na Facebook ndenge bazaki na fête ya anniversaire na ye na mwana mobali oya kwa ndenge ya Nigeria asaila ki fête na restaurant de la place gâteau a posté a comme merci chérie na o saili pour na ngai pour na fête atele bana moi na anniversaire moi le 14 go
nde le kaki na bamoyi wana au moment où ya na obenga ba na le kate sikoyo alandi surtout na WhatsApp amone ke ba débloquer atali siko na statut ya WhatsApp siko ba publier rabna moi ça a publié la photo wana ko ya yep na mbal na ye en fait entre parenthèses na soi-disant camarade na on a otika jour na samona bango wana ba gâteau ya anniversaire ba simbani ba laisser gâteau ba publier no surtout on et puis aussi profit photo profil ya profil na ye ndenge mwana mbali wana kati gâteau a laisser ya tchama na profil et pesi pasi mwana mbali makila na maisila tokia ko sakana tende ko na biso wana tellement fongona ke na WhatsApp a vu a bengi na WhatsApp tanga bengi moi si pas ndimi allo mais makamni nga na mona lelo za sur anniversaire na yo nga na yako luka yo phone kanyo bloquer nga partout siko na note na profile kando moni wana mais comme ni comme chéri na chéri na ngai a comme chéri na depuis quand mais nga na mona ka yo na yena so ba ninga na comme chéri na yo bien kando mona kana ka ndenge za desne sa kyo nga na yo esili ko benga nga susuti ndongo moni wana yango wana obalanga te loko moko te opese loko moko te okokuna processus ya mariage te tikangai mais siko mbongo na ngeza wapi abino kendo luka fungona caisse soko pesa nga mbongo na yo asi pesa nga mbongo na to sine mikanda ngana yo na bage sili ndeko na biso alile pesi pasi epesi pasi Polydor matumona epesi pasi tala makambo zo comme na communauté Polydor matumona Polydor matumona police sound bande kwa shock love mapendo MK Zakle yo de mankambu tala makambo comme ndeko oyo mama Gerti umela shock love mapendo bebika système à voyage Kinshasa New York to zara likolo shock love mapendo bo umela bino de danser boza mystique shock love mapendo bo tala likabe comme ni mwana mobali oyo aleli epesi trouble epesi pasi tango lisolo ye epesi pasi ndeko apesi lisolo abi to pesi lisolo obeta po opende bana mibali to boite bolingo zaka nango ata bozo na projet il y a certaines femmes au ti le pe mbonga bon be bien bon comme tu na projet na bino mais basi nyo so ba ndengo wante à part mesure de prudence to yebe na makaka est-ce que na turi siko mutuna ko la gisaka moi si salaire na onyoso et ça vrai to eza mabe est-ce que ndeko anso ko lingaki quand même ata mbongo le kana compte na yemoko ndambo asu katika ta pesi pa moi sa bombi ndamu so bombi est-ce que ngoti kana pia kaboy tala siko ba confinement musa le sili fond de départ ezate akosuka ndenge nini moi sa boyi na confinement pona nini musa le sili atalaki moi si intérêt to moi si normal et pesi pasi bande ko mbal bo fungola misu bo fungola misu ndeko alingaki libala mwana mbala batabundi andimi kolongola compte na ye na musala mbongole ka na compte moi si pour na projet il se fait que malheur ye confirmé ye corona o ebebisi makambo ebele et que musala na esili abengi mo stanenga be yaka na mbongo wana to sala business to kubisango to so anda ko stabilité et puis to sala bon mariage mbongo moi si soki pa liaye soki pa boy ko pesa mbongo mais na mnoko na ino mbongo ala so na mbongo te agene funde so funda pesa ge mbongo te et puis si passe et puis camarade oyo mutu amona ka bango na se wana soit déjà camarade na ye njoka asala na ye obal na ye et puis si passe est-ce que mbongo wana bande ko lia wana mutu wana to ye mwasi azaka mwasi ya intérêt et puis si passe bandeko et puis si passe du solo oyo et l'équipe bongo na Uvel City et puis si biso passe bandeko musicien chrétien musique ezaka musique to mi comme ça ratenga na musicien chrétien na misa mukilo musique ezaka musique to beta musique et puis si passe et puis si passe awa to beti di solo to tangoma mututi eza li solo to beti pona ko peine batu non pona ko ridiculiser mais ko pesa bande ko mayele sikande kwa koi yo okoyate et puis si passe pona lelo to suki awa li solo lelo za ki yango wana to za ki mukuse
to la sabino makamni zo la communauté papa tembo 5 étoiles umela bakambia communauté tala bakambia komende ko oyo siko na kawana de kwa sala nini azotuna akende ko fungola caisse la police ba yibie mbongo ba otune prévenir za lobaki nini to atika ga ile ka ndengo na débrier to sala nini et puis si passe to suki awalelo. Nous allons vous retrouver prochainement avec un autre numéro de l'émission Radio Lokole Masolo. Restez branchés sur les antennes de la radio, télévision, Lokole TV. Chap chap. Et tchara. Bobo ça rakate chaque fois que on a dit solo na hier pour pesa to beta pour édifier non seulement bananzame mais le peuple bangala non surtout. Benga biso na numéro na biso plus 27 67 64 320 85 aux en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique, partout dans le Congo, bobenga biso. To raté prochainement, li so to prochainement ya lobby. Bogo seka. Ah maweza ngambu. Ide jenga barabas autorité morale, umela. Tosugia.